toza bana na yo. En tout cas, na ofuka mata, bafuka melaka nzambe mena fuka melio papa Mike Kalambai. Pardon. Limbisa biso to bana na yo. Taylor Mulumba, je viens humblement demander pardon parce que le pardon libère. Connu que nos papa azaka papa ou ceux qui na sali mabe face à papa na koyaka na fuka mapona senga pardon. Pasteur Mike Kalambai, nous demandons seulement pardon au nom de Dieu. Pasteur Mike Kalambai, trouvez place limbisa ba frère na yo. Biso ba journaliste toye kosenga simplement pardon pour nande kona biso Taylor Mulumba o azana pasi akoliate azape muto asthme. Taylor boko mona wana azali orphelin de père et de mère. Na minito to koloba na mbongo to kofuta na parquet e kozana non pasi po to futa abima. Et loko yana maboko te retirer plainte et au senga mbongo mo ebele to kozango wapi. Nous vous supplions, Pasteur Mike, juste de retirer ce plainte. Nous vous supplions, nous vous demandons pardon, s'il vous plaît, d'avoir un bon cœur, de trouver une place dans votre cœur, de pardonner notre frère. En tout cas, toye liboso na yo au nom de l'amour. Na kombo ya nzambe oyo sambela o biso tondimaka. Luka place olimbisa biso. Bozali belé boko tele émission de partout na pesi bino mbote. Mbote balamio c'est chez Biso TV. Oui, mais là mon émission na bino réponse à nos questions. Yande ko na pesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Bonjour na balandi nyonso o bazwi libaku ya Rolanda biso à ce moment. Alors soki to sangani boebomoni ba journaliste ebele za na kombo ya structure moko o eza structure na kati ya bandeko nyonso ya presse. Alors soki tozali awa tozakaka na likambo moko o toyeli à ce moment toye vraiment ko sangana na bandeko nanga obomoni na côté mobile nanga côté mwasi to sangani awa na eloko moko ya kosenga notre pasteur, le pasteur Mike Kalambai. Eloko biso toyeli awa à propos ya ndeko na biso moko o ya biso ya kati ya structure na biso amonani na makala. Alors tofandaki selon ba analyse o biso no so tofandaki to salaki to sangana ki pe na ba yaya na ba kulutu mususu to monaki solution moko te ezalaki ya koya devant bandeko na biso nyonso o bazolanda biso na à ce moment de kana lobaki ya kosenga pasteur Mike Kalambai pardon pour ne pas être kilométrique verbalement nazanga mon côté bomoni ki toza moi ba journaliste ebele na ebité na ko banda côté ya loboko nini na bandeko nyonso batala ki biso bandeko nyonso bazwa ki libaku ya kolanda vidéo ya ndeko na biso Taylor Mulumba Mukadi bato nyonso bazala ki blessé bato nyonso bazala ki dessus par rapport ya ndeko na biso o maître spirituel alobaki par rapport ya pasteur Nabiso Mike Kalambai na ebi ke bandimi pe ya temps dans ta présence bato nyonso bazala ki pe blessé. En tout cas to sengi bino vraiment nos sincères excuses bolimbisa vraiment biso na kozala vraiment te ke kokanga moi parole na ebi ke toza ebele awa na ebi te na kobana nani na banana papa ekito na banana président je sais pas papa ekiso ko poussa na Myriam s'il vous plaît. Voilà. Oui, mbote balandi na biso, mbote bandeko nyonso tout, famille chrétienne nyonso mbote. Pourquoi to loba famille chrétienne? Parce que mutu o biso toza ko adresser message, c'est un pasteur. Donc azali mosali na nzambe o ezali bongo pasteur Mike Kalambai. Toye ko présenter ba esquisse na biso par rapport ya ba analyse belé ko sala omoni eloko msusu ezalaka. Tangu biso toza ba journaliste. Tokoki ko contrôler mutu nyonso tout est maloba na ye ata to sala briefing ako sala biso briefing ya 60 minutes te. Alors ndeko wana a se présentaki et pas ya moninga journaliste asali ba maloba na ye o alobaki. Alors kotala ba vidéo wana je crois makam nazo loba ta bino bato botali ba vidéo so totali eza pena na cohérence te na makambu ebele. Na opesa exemple moko lokola ndeko wana a ebisi biso ke asali abandi makambu na ye na 15 ans. Tango azaki na 15 ans et puis aye kokutana na pasteur Mike na tango akomi na 17 ans mais lelo aza na 39 ans. Pasteur Mike ayaki pona kozwa soi-disant kozwa kisi oyo ebatela carrière pastorale na ye. Mais soki tolobi to zongisa pasteur Mike 22 ans passé poko banda 17 ans ti 39 ans ezopesa biso 22 ans d'écart. Soki to zongi 22 ans passé ya pasteur Mike Kalambai donc na année 2000
tozomona ki azalaki na Narcisse de Saron bazalaki ensemble na ba papa na biso Thomas Lokofe. Donc pour na olobake azalaki pasteur te, c'est impossible ake ozwa kisi pona kosala makambo na pastoral. Donc ozomona déjà que cohérence ezate, mais lokola biso toza ba pandisango tokoki ko gérer mutu nyonso tuté tokoki ko yeba ba penser ya mutu nyonso tuté a déranger ndeko na biso ko benga ye na 1h du matin pona oya koleka. Ye aye pa monaki ke loko eza makambo solo, mais au monitant action ko makasi salemi ande toyaka kosala analyse ya eloko moko nga naza na chaîne nanga ndeko aza na chaîne na ye, mais ntango ekomi ke problème ekomi tokomi koluka video wana po totala tomeka koanalyse yango. Donc mwa moke tokokaki kobakisa yango wana tobandeli su kopresente ba esquisse na biso na kombo na ngai monsieur Eki Bumba, et je crois ndeko mosusu pe aozwa maloba. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Bino Bozolanda biso de partout dans le monde entier. Il s'agit de Mboutanzala, chante pour la gloire de Dieu. Je pense que Bobo Sanité et puis pour notre pasteur Mike, vraiment, au Yébi, que le pardon libère. Tout ce qui s'est passé, Makamboué, belé passé dans le monde concernant Bassali et Ndengue, ça se passe aux Zolanda. Alors Moulumba, je viens humblement demander pardon parce que le pardon libère. Dieu nous dit ceci, il fait grâce aux humbles, il résiste aux orgueilleux. Donc moi je pense que Ndengue Tosiminier, c'est pour la gloire de Dieu et toucher mes thèmes, il y a Bandeko Nyonso Bazolanda Biso pour faire preuve que nous sommes réellement Banananzambe. Et c'est ce qui fait que nous sommes les enfants de Dieu. Que le bon Dieu vous bénisse abondamment. Merci, merci d'avance à tout le monde qui nous suivons, n'est-ce pas, de partout. Merci beaucoup. Bon, merci. Internet tout Bozolanda Biso. Donc, local Boso, tu es dans komi kitisa. Parce que ma commune Nzambe Lobi, le pardon, c'est une puissance qui libère. Papa Mike Kalambai, Kotala Mabena Bisote. Kotala peta mususu o batu musu bakoki ko kangimiso te kaka sala bo yokela biso mawalo kwa bana na yo uza papa na biso ukambaka biso toza bana na yo. En tout cas na ofuka mata bafuka melaka Nzambe mena fuka melio papa Mike Kalambai pardon limbisa biso to bana na yo ya kolobeze belete ya kobakisa bakisa. En tout cas to senga ka pardon kimana, donc na okapasi me papa limbisa biso. Voilà. Merci, merci. Je pense que il y a mes confrères Baoutou Loba, consoeur Nangape Balobi, justement pour nous ça par rapport à Obango Baoutou Koloba. L'humilité précède la gloire. Comme Bible était à Kabiso, je suis sûr et j'en suis sûr, le pasteur Mike Kalambai a été à pardon na église naie. Je sais que pardon na biso otokosenga et kokwe likolo ya mabangate. Kota la gauche droite était papa Mike Kalambai. Kota la o batu bakoki kolobate koyoka o mutu moko akoki kobenda yo na côté te. C'est lui qui est là-bas, c'est ton frère. Je sais que le pasteur Azan a besoin ya konuire ndeko o donc Azan na prison te. Mais kofanda na Yewana, il y a que le nom, il y a pasteur Mike O Ezo Kotangama. Nous sommes réunis comme ça justement pour nakoya liboso na yo lokola bana o babunga kinzela, ils ont allé trop loin. Il y a objectif na bango, mais lorsqu'ils ont reconnu que nos papa azaka papa ou ceux qui na sali mabe face à papa nakoya kana fuka mapona senga pardon, toyo kosengo lususu pardon avec un cœur joyeux et plein d'amour au nom de Dieu que vous prêchez, que vous êtes un papa ou derrière bino bozali na bane belé tosengio pardon. Nous savons que bakande ezali babiloko nyonso bozo komona na baetando ike même là nous apprenons que bazo kobenga awa ke ba journaliste ba kesala ba marche ba journaliste bazo po babuka ba journaliste bazo po basala boye papa Mike wana bazali bae o bazo koluka ko bebisa motema na yo. Je pense ici ndeto fandi boye à part la famille presse otozali, il y a la famille biologique, il y a ndeko na biso Taylor oyo aza siko na makala na place à passer soki ke non eza na bateau bakosa la marche peut-être famille et qui kozala parmi batouana mais loko la famille naie ezate et poussani pembe no pour senga pardon trouver place mobu na motema no papa Mike, le pasteur Mike limbisa biso, même les émissions Onyo so donc salemaki. Je pense que la corporation nabiso na structure nabiso to luki moyen ya koluka moyen to sécuriser ngo to luka moyen babilo kwa nyonso eme kwa kolongwa poto luka ka to laver image nabiso o nyonso akoloba na komba Taylor hormis bae oyo moni awa sincèrement même biso moko to koluka moyen to landela ye soki mutu azana besoin à réclamer likamu ye a sala na marque na ye au nom et non na kombo ya Taylor parce que
azoko se retrouver na makala par rapport à la situation na le pasteur Mike Kalambay. Nous demandons seulement pardon au nom de Dieu, pasteur Mike Kalambay, trouver place limbisa ba frère nayo parce que Mabé déjà est à consommer. Merci. Merci beaucoup. Okay. Vous avez un président après président Nabiso Tozo Pende Konabiso Brad Bumba président. Voilà, na pesi bino mbote bandeko nyonso bakolanda biso na bisika nyonso na mokili mobimba. Na yamuna banda na kosenga na batu nyonso oyo batulisaki motema na émission oyo ndeko na biso Taylor Mulumba salaki oyo ayamaki maître spirituel. Toyebi ete journaliste atuna robe mituna mekasi oyo ndeko invité lobaki et BBC quelque part hein et motema ya papa na biso Mike Kalambay. Biso ba journaliste toye kosenga simplement pardon pour ndeko na biso Taylor Mulumba oyo azana pasi akoliate azape muto asthme. Toyebi ke Léon Tongo alali malamu te. Le lopé ce problème est comme lié et aux arana mutu ya pasteur Mike. Na yango to sengi yo papa Mike qui sa mutema. Donc na bandi oyo so sali ndeko azu les sons à côté yama. Et puis à kozonga na nzela. Au bakisme un plus na vie na ye na carrière na ye en tant que journaliste. Na yango to yiko senga bolimbisi o me kambe kozonga sima o retirer plainte pour ndeko na biso Taylor Mulumba abima na boloko. Et puis to souligner le moko. Taylor boko mona wana azali orphelin de père et de mère. Na minito to koloba na mbongo to kofuta na parquet et kozala non pasi po to futa abima. Et loko yana maboko te ba to yoki ke après ko retirer plainte et au senga mbongo mo ebele to kozango wapi. Donc to kosenga pe na ba oya bonne foi o ba kolanda émission yo bo soutenir pe moi 10 francs pour être to meka kofuta kuna boyebi ke so okena maboko ya l'état ba kotiko pamba te sengelo futa o ba bengi ba monte. Na yango papa Mike kitsa mutema. Merci beaucoup. Brad, tu peux... Non, tu peux parler, pour moi je vais clôturer et tout. Donc voilà, parce que moi, le lac est français, pour nous battre belé, puis bazan en occasion, il y a Rolanda Bisso, ils ont bazan en difficulté, à Koyoka moi lingala. Brad, tu prends le micro. Je voulais juste, si je veux dire un mot, je sais que le président nous a parlé ici, le papa Eki, tout le monde, l'organe de la presse, juste demander pardon à notre frère. Pasteur, papa Mike Kalambay. Vous savez, c'est la presse. Nous, on essaye juste de faire notre boulot, poser des questions. Alors, nos invités essayent une fois de nous mettre dans de pétrins comme ça, si on peut le dire. Alors, nous vous supplions, pasteur Mike, juste de retirer ce plainte. Nous vous supplions, nous vous demandons pardon, s'il vous plaît, d'avoir un bon cœur, de trouver une place dans votre cœur, de pardonner notre frère. C'est ce que je voulais juste dire à propos de notre président. Voilà, bandeko nyonso ndenge kaka président Chika uti koyebisa biso bao baza na bonne volonté boyebi kaka place bisika ndeko na biso Taylor azali hein. Donc esenga biso moi ceux qui balbimisi et que toza sûr boyebi que papa za papa malamu ana un bon cœur ndenge azawana ayebi ndenge batolobaka. Le pardon c'est une puissance qui libère ou libéraka toujours. Papa luka place vraiment ya ko libérer kofungola motema na yo ozwa pardon na biso ocha yango na esika toza vraiment na ebele ya kolobate ezala na comité na yo mobimba batu no nyonso équipe no mobimba au nom ya structure na biso ya presse en ligne toye liboso na bino kosenga pardon nandimi awosala esusu. Alors merci beaucoup na bato nyonso balandaki biso, merci beaucoup na bato pe bazwaki libaku ya kopesa biso mo ba critique mo ba makambo ebele. En tout cas toza toujours ensemble na bino. Pasteur Mike Kalambay papa toyebi kozaka papa ya bana ebele toye vers yo kosenga yo pardon ato ki banungu bato bazoloba kotsala matoi te oza papa kambara déjà biso kambara bana ebele. En tout cas toye liboso na yo au nom de l'amour na kombo ya nzambe oyo sambela o biso tondimaka luka place olimbisa biso. En tout cas merci na bato nyonso balandi biso. D'ici là portez-vous bien, bye. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote mbote bala nyonso ya Chebiso TV oui malamu na mission na bino réponse à nos questions yande ko na bino napesi moyini nanga mbote moyini bonjour moyini nanga bonsoir. Oui, je confirme des boutiques et Tikala Moko na République démocratique du Congo. Miss Lo boutique a même biso poto na Kinshasa. Ah, merci mingi na maman Laura na ndenge o même biso poto na Kinshasa.
Ah, les amis, c'est le boutique, tout est à l'arrivage de la France, États-Unis. Tout ça, on va prendre Kiko. Contre Kiko. Non, quand la bureau sur son baya, aïe, tout qui n'était oui. Ah, tout qui n'était. Ah, les amis, Paris, États-Unis. Les amis, mélange. D'accord, la même différence dans l'eau parce que le réseau par colibo, tu fais des tenants, tu vas pas moucher, non, c'est le mot. Non, pas habitué pour de ça à 48 heures. En tout cas, ma qualité na moni hein. Moi na mama, kobukanate. Soko lingi olata, kitoko, pe baye bayo, yaka mbangu na Miss Lo Boutique. Nengo, okokuta, basapatu, bilamba ya basi, maquillage, mafuta, ba parfum, pe biloko mususu. Hey, pote kiti na Kinshasa. Pour mon abisso, ezali pas cité. Tozwami bongo na avenue Victoire numéro 5, commune de Kassavubu. Topo bengi biso na téléphone na plus 243 85 64 11 889 0033 78 33 03 749. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. Na Pesibinombote na Kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limité et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a sous fazer dans zelate. C'est difficile, il y a aussi ngonga moko. C'est pour ça que nous lancé appel na bana nyoso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza cœur sensible, pe baza na motema ko sunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukanga mina université Kimbangiste, avenue Kombonangoeza, Marin, numéro 16. Numéro de téléphone, biso pour na bateau, balingi ba contacter biso pour na ba détail mosusu, isa plus 243 89 72 32 229. Zamba pambola bato nyoso ba ko assister biso. Merci beaucoup.